Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décodeur à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di melanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que binomo bomoni, collègue nanga bodo a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Mbote mingi na balandi à www.panzasangoyakongo, autrement dit Panza Sango Bilili. Yabino mopandi sango ya Congo na kombo ya Edino Image libulu ezanga suka oyo yemoko général de Fao apamboli. Merci yambo ya kobanda masolo na ngai na pesa kambote na baye basunga ka Edino Image panda sango ya Congo bakluka ba Patrick Malwavingi Global PM Service agence ya kamoko na Château Rouge oyo sala ke po Edino Image azala kitoko boye. Merci aussi na Igor Balou simple mais beau mais j'ai 30 master voice aussi azala kana Edino Image toujours. Et Karine Kengamu, maman sociale. Karine Kengamu, maman sociale, pas à Canada d'une image. Lelo, ils ont surprise à mon nez. Beaucoup de gens na plateau, na nga yambela bino. Mutu bosatanda gite na koyamba mkola lelo. Azala ba casquette ebele. Chroniqueuse. Lelo, elle est devenue chanteuse. Vraiment, na kombo ya Ali Star. Ouais, boyebi, asala ebele. Aningi sabi mokili akreya pe ba bezo ebele o salama akusana pe kokufa lamuka kande boye biga kali ya star lelo OCP sabi na plateau Panda Sango ya Congo. Merci sans plus tarder to yamba Ali Star. Bonjour Ali Star. Bonjour Edino. Le bon moment kasi po. Bonjour Edino Image. Batu balinga bayo kayo na chaleur. Bonjour Edino Image, bonjour Panza Sango ya Congo. Oui, merci Ali Star sango nino même son kwa lelo. Kanga. Kayo hein. Balanda Panda Sango ya Congo, étoile d'amour top modèle des médias. Gisèle Leumba, le véritable diamant. Ali Star yo, au Bolbaïna Kanga, le na Kangier. Vous avez baqué toi la soirée, moi, le 18 mai, Maïsika. C'est la sortie officielle na Bango. Même si nga faut zana Bango longo. Et à ma solo, c'est bas solo li ba mona. C'est bas solo li hein. Maman Judith, présidente. Ali Star yo, c'est nga la lukaye na lukiye. Abia on a sortie officielle. Où ils ont na Sarcelles, l'espace Venise, tel espace Venise, où il y a 30 routes dégrolées. Ça l'a mené na Kitoko wana. Oh maman na biso Congo là, au beta mikolo. Abete awa ningisa ki. Wa ningisa mikolo donc ma sikapi babi ba ozala wana. Ah, c'est que biso binyo stoza pe ka wana mulongo mulaiti. Merci Ali Star. Na na yebasku Ali Star. Est-ce que tu ko banda mo mkine bandili Ali Star to kindeka mbala mo? Mais comme tu veux en fait, il y a un gérer plateau là. Merci Balanda Panda Sango ya Congo, toto mekakoye ba moi muke Ali Star et place à Uta et place à Banda. Pour bête la biso moi biographie no muke kaka ko keno mulai mingite. Ba étape na yo ki succès na yo kino lelo ba ki Ali Star amona na souta zo mona na te nzoka yo mo yiba réseau zo mona na te mais quoi expliquer Balanda Panda Sango ko Balanda. Non, mais quand expliquer du genre. Kobande Ali Star, na lelo Ali Star kominani. On expliquer Kobanda na ngai. Moi muke
parce que Ali Star bayeba ki na na ko satane na ngoti te expliquer faut loba ko banda na déjà au sala déjà parti déjà grand parti de mnene oui na mona au sala déjà grand parti mnene na mona DJ Masuki pe que je le respecte na respectaka yo na mona Trigomba qui papa na kimia na mona bato basali na carrière na yo si na mona Trigomba qui papa na kimia na mona Yves Kabe oya Congo mikilana yepe na lekaki Yves Kabemba oui exactement ça fait ka sa carrière nanga si na mona Yves Kabemba na mona ngapi nazaki ndumba basite oui vas-y tozolanda yo tozolanda to balandi na beauté image oui na mona na ba réalisateur na mona beauté image na mona F Jana image na mona Ranja Smith na mona Babi na mona Michel Sente na mona bazebele bon na basite na basite yango na ototanga na basite yokozaki na partie basite si naki na zaki ko faire partie ya carrière na yo exactement mais osala ka partie jusqu'aujourd'hui bref année on est là merci beaucoup mona oza tatala mwana nde ba solo na sikoyo tatala mwana ba te Ali Star alika aussi na panda sango Kongo a dépendre panda sango Kongo ba image yali so bolingi bokomona yango mais ça nango tina pete bomona yango mais pona kozongisa kaka la msusu rediffusion na ba chaîne à télé ba taka ba rediffusion pourquoi pas tout ça Ali Star ba image na ye tout ça yango un jour avec plaisir mais bon tout vendre la montée parce que na yebi vous comprenez les bino moko hein boy na ye moi to vendre la montée parce que surtout vendre sur biographie na yo to c'est pas na biographie na yo mais surtout tout ba disparition Ali Star ko bunga na yo ça fait un moment Ali Star to ba ki na état chroniqueuse mais lelo tout le monde en soit lié obi que ça fait longtemps ba to ba mona hospité ba to éviter otika na yo musala yango to ndengeni bamuso bazo bake okotano libala obala ngai te c'est qui parce que oyebi hein oyebi tina et puis so mulunge hein ba meka ko expliquer na balandi ba olanda na minute yo parce que disparition ya Ali Star na média eza pona nini en fait c'est bali mwana tina oui ba déplacer ape kaka balongwa ape kaka bazala ape kaka ne balobaka ke okufi olongwe obelo pemi mais ngasko na longwa kite pona na fanda ka juste na ndako na soit disant libala c'est là dès ka rimer etambala na longwa ite pona kota libala ponga déjà na bala micro et du coup na sala que en fait na komaki moment mo boye na chronique na se retrouva que j'étais perdu par rapport à quoi vous avez perdu par rapport à quoi na six qui n'ont pas vitesse soit qui n'ont pas na moto yo na arrivé là au que au comme na moment mo boye que tu es perdu aux ana posa ya ko zonga sima pour sauter pour ota la vision vraiment ndenge ezokende et du coup ko zonga sima nanga ça m'a beaucoup aidé et salut que na luka personnalité mususu oui c'est ça que les longs des chanteuses pour comprendre pourquoi aller à limo qui fait ma tamla et ko limo neza ki ani sikoyo obaye pourquoi so na bina vanda côté ngo et ça ka sondeni parce que tu es que Ali Star le colona yo to comment comparer yango ndeni to comment comparer yango na comprendre yo landa baninga te loyimbo du coup Ali aussi habike côté wana ezaki côté bon tu ce simba to simba kite mais zonga imam ke sima pour sauter mais ko sauter na ye personne qui na champ non ngana landa mutu te en fait c'est mutu na mutu toi na pays égalité fraternité liberté si ça veut dire mutu nso azali libre ya kosala choix na walingi oui si na monde ya musique ils ont un espace belé pour tout le monde ils ont na limite te et ngai kolanda je sais pas là ça me bon oyebi mokile lo ba toujours ndengwana ça m'a pris du temps pour na construire rêve ou na partager idée ozaki non depuis ça m'a pris du temps parce que si c'était pas comme ça bonga ba disparition na ngata toujours un choc et naza na posa public nanga o balinganga na bato ba soutenir nga na bato ba soutenir nga
nana posa na partager na bango sko rêve nanga rêve nanga eza oyo sko ba oyo kango donc sikoyo so tolobi bien média chronique ezalaki ka façon ya kolekela ya lia mais idée no penza boule no penza ki musique mais chronique ezate ki nakendaki na chronique pour intérêt moko boyo juste non avant tant nazaki chronique j'étais juste chroniqueuse nazaki ni nani non j'étais juste chroniqueuse aller à la star j'étais juste ça et au fur et à mesure on a travaillé pe na msala ngo na bandi na ba défaut na comment téléman na zozo expérience na comment comprendre et pourquoi pas na makanisi ni elaki yo na mutu otika ki chroniqueuse musique ya pas si par rapport à musala oya ya ki chroniqueuse hein Vanet tu vois pas né na perdre de poids na moni ko perdre de poids ba bi comme ça na ma musculation na éviter pour beta banani siko yo mona mosi na posa ka ba tablette bima pona na clip vraiment ba bi ton temps oteka art na yo ozoteka voix na foteka na corps mais corps mais si au corps na on pe na moni ko mi mikuwa boye na ko mikuwa te selo muscle yo mona mikuwa ezunga pe ta musique ebi que c'est la première fois et du coup kokota moni nazali na chance mona kutana ba partie base oyo bazui ya ko orienter nga ba la sanga maîtrise ba la sanga boye na mona ba vie la lasi na mona ça ko compter déjà na na bon entourage mon oyo ça que baza na pona soutenir nga malgré tout ba faiblesse nanga na mabe nanga siko na ba rappeur ba kana kisite po osaka tobingo tozoka na tozozoyoka ka congolaise yango tango tonga to bande mission yango bande osambela non banga ba chanteur ba yimba musique typique ne ba musique typique ba rumba na biso est-ce que obeti pe ma ya rumba to ouais na beti ma ya rumba moi que parce que de base déjà rumba c'est pas mon style, j'aime pas vraiment déjà trop ngana mutacho mais tema pe na linga ba public na ngai na cheka moi partie moka ya muke ya chanter tu chant et aneti stylo mais c'est vraiment ça déjà il y a des Damson et imagine toi Damson c'est comment solo lingo lia bien fo ya na Galaxy Mambo na solo exact na le kota ba restaurant eloko elekelinga epa ya mambo alambaka mbisi te eko découvrir ke mambo alambaka reke baplay bayaka mona bato ya bien bato ya mbongo tie moni badela minga bayeboye donseke mbongo banezonyama Galaxy Mambo topos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yebisa bino yeyo oyo alambaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes epi mpona anniversaire kaka moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo Galaxy Mambo c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas mbiso. Le même c'est non. Goût, c'est la mikoa. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo Dora bien. Polia bien, Maramio fait bien, Talara, nulle part ailleurs. Aux amours, on a gâté un Mambo Galaxy quoi. Au Belvilliers. On a Mambo. Il y a rien à commis baba. osala eta ya bambisi oyo bambisi ya monia na mona na ngai yango meno obele kilinga na solo eza pena kitoko Voilà, pendant ça, on va comprendre les star. Ah, c'est ça la façon dont on comprend. Imaginez même pas que tu go soigner dans le plateau dans ngai. Ngapé. Ah, bin samaloba oyo. Obi na ebisio. Obi kenzelo kinde. Eza mi kakata no belé. Ouais, nanti me risque parce que na outil déjà na risque. Na chronique na déjà risque belé na mukete. Nazu déjà on. Mais nzela o ndem pe na ba risque so ya po nzelo eliaka. Po meate. Po penza ba pari bouger. Folia. Yango singa fo voilà, c'est bizarre. Je sais pas, non, quand ça n'est que bah musicien faut en acquis, si pour le on est non. N'a comprendre le mot au fur et à mesure dans la mélodie, n'a aucun mélodie, n'a comprendre le mot musicien qui signe za musala. Ya musala. Et il suffit appeler sa public il oyo, public il azolinga. Et moi ma musique, ça se parle de moi.
Parce que de nature, je suis une personne que je parle vraiment dans le bas, trop vite dans la privée. Naza un peu fermé bongo. Na cause na na lo yenge longe mais naza un peu timide au bas vie. So na naza na confiance non te na le bâti. Et musique, j'avais trouvé une place que c'est un terrain libre. Je peux dire tout ce que j'ai envie de dire. Je peux chanter mais juste terrain libre par rapport à centre libre par rapport de moi, je me trouvais ma place. La chronique, vous trouvez place dans mais la musique, vous trouvez place dans. Tu sais pourquoi? Il y a tout le monde pour par rapport à s'exprimer là. Et la chronique, il y a la bande pour recevoir. N'a pas posé la question, moi, je suis venu à moi, dis bon, nous là, la chronique. Pourquoi habite à Dioko la cahier, bon, pour comprendre les ambiances de l'émission. Ali a mis ça na bouya, pour comprendre, Ali a ça chaud. Pourquoi dans le bon, on a sens que je me trouve ma place parce que chronique, c'était mon job. Mais je ne sais pas comment je peux dire, mais je ne sentais pas que c'était ma place. Vous avez qui pensez à l'est dans la chronique. Mais j'ai aimé vraiment mais je sentais que c'est pas ma place. C'est ça, exactement. Mais la linga qui c'est pour ça que je continuer. Mais tout que je sentais que c'était pas ma place, la manière que continuer. On a vu tout à l'heure que j'ai un moment que j'étais perdu. Et du coup, on a retrouvé le Congo na lingi. Musique. Et j'avais trouvé le Congo na lingi ko ça des musique. Et ceux qui na musique permettent ngai na loba songa batu ba permettre ce ko yeba ngai et mutu na mutu ko se retrouver na place naie par rapport na par rapport naie. Na oyo pesa bango. Yango te hein. Exactement. Merci Balanda 3W pendant Sangwa Congo vous comprendre Ali Star vraiment na joué à pied levé. Là le colonel nenga meminga soki ya meminga pe erreur so pas meminga pe na zela bien toke kaka merci étoile d'amour diamata na colle vraiment non mais c'est on a améliorer du jour au jour c'est mieux. Merci beaucoup. Courage, il faut continuer toujours. Babi na vie faut bunda. La vie c'est combat. La vie c'est combat faut bunda. Alors relation ya Ali Star na bande konaye bon on a vu que monde en groupe soti kiango mais na bon terme na tout le monde. Na tout le monde hein. Oui. Ali Star azarane gentil na mutunyo so hein. Tout le monde na ba chroniqueuse awa yakini tout le monde. Ah merci. Siko tout pour maintenant na sort na elo kongo tozela maxi single na yo ya maxi single non ah ouais eza maxi single ah ben siko yo tonto ye bananu maxi single oyo non eza maxi single te eza album mais na obimisa chanson moko pour la promotion na clip pour la promotion après album et Yolanda oui Sima tonto ye ba album ngo ça na combien de titres? Normalement, on a 5 titres. 5 titres, hein? Oui. Oui, na monokondini portugais, lingala, français. Na yembi na tous les 3. Tous les 3. Parce que naza 50 congolais. Naza congolais, yamakila oh baba neni congolais. Congolaise. Yamakila pour papa naza congolaise. Aza congolaise. Ah congolais. Aza congolaise yamakila pour papa naza congolaise. Naza Angola de nationalité pour nabota mina Angola. Et du coup Angolana. Et du coup na France terre d'asile. Et France après c'est asile nae. Et pourquoi pas naemba na bunda na na français on apprendre na terre d'asile. Naemba on muke lingala muke et portugais belé. Ah portugais belé. Est-ce que tu koyo kata mo morceau moko ya muke o saleli bandimi na yo balandi na yo ba fan na yo c'est pas ça bango ta na lingua portugaise. Na lingua portugaise. Si. Naemba na portugais kaka. Si canta un pouco, só um pouco. Você quer que eu cante? Canta ainda. Mbula, vou cantar, não é mbula mbula parce que on tebe ma pour na promotion. Mas il faut mais en portugais. Mas canta só em português. Você quer que eu cante em português? Si canta. Vou cantar com a música. A minha música não importa. Não importa. Não importa. Sim. Para saber só as voz, não? A voz. Ah, sim. Amo tanta música, gosto da música, quero sentir a minha vocação, quero viver a música, quero viver a alegria. Porque a música é tudo que eu tenho, é o lugar que eu posso dizer que é meu lugar, posso cantar, posso dizer tudo. Mangolé nunca se deixa a bandeira, mano. Você está a cheirar bem, é? Cheira bem, é, mano? Cheira bem. Queres mais? Estou a cheirar bem. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global, les PM Express,
ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Déloger za moko. Hein? Donc agence ya fret. On a bateau, on a avion, on wapi. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman global PM Express. On bise toujours artiste Oyo. Il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino Image, Okozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, la Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les autres types de colis, tous les fret par conteneur, les fret maritimes, les fret aériennes ou tout type d'avion. Le type d'appui à petit colis, le colis express, ou cela à des jours. Et surtout quand on a été, on a pris un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, comment on a mis au fouti à la poto, au salle maramio sur la kin, la dengue et à biso bata poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux yeux l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express. Que je mange. Faut comprendre, la bisibino, paye ma on a la mélie. Mais na comprendre moi ndambu, na comprendre moi ndambu, vous comprenez que kazo rapé hein. Façon lobeli, façon salé longo. Alors, wana au rapé. Est-ce que moi que ça biso moi ba nuance moko boy, moi ba nuance ata bon ata na nzembo ya oyo artiste oyo sepelaka mingi. Mais quand on a fait ça, on a bilingue boy pour bayo ka osiko na ninga ko yemba parce que wana artiste na sepela mingi na ko ko na artiste na bango te parce que bango nyonso mutu ba salanga ali à la star bango so basala yo mais siko nani ko ye ponaka oyo ko yela na moto ko yela yo nzembo yo lingaka artiste te mais nzembo yo lingaka nzembo ngalenga na linga yo ko yebela biso nini ata ya mwana monsa ata ya mwana mobali oyo ekosa balanda pendant sangwa Congo bien. Finginga balobi nazali mwata mwata monene nangande ba charme na ngayo mama botanga na kata kilo e yani nyango botindanga na kata katestoma na benda ba graisse posoki na bona ya na zame j'ai tentité voilà pendant ça on peut comprendre Alia Star vraiment MG30 MG30 Master Voice. Mais pour aller bon anniversaire d'avance. Ah, bon anniversaire, joyeux anniversaire, MG30. Oui. Alia Star a souhaité déjà joyeux anniversaire. Nayo. Vraiment, Obi. Ah, vous pensez qu'on a MG30? Rien comme de l'enga na moto. Yango elio, hein? Na c'était fou. Ah, c'est bien, c'est bien. Vraiment, na moni pena bolingo na l'accepte à MG30. MG30 qui déjà avant vous. Joyeux anniversaire na ba peso déjà pas Alia Star. Alia Star nena ba sikoyo banani ba contribuer na album oyo. Ba musicien, ba guitariste, ba chanteur. To yo mo comme de salango na mutu a contribué à sa cerveau. Na musique a suivre matin na nuit na un jour. Malgré tout que même nga pena zo mona sa aventure mais tous la carte mon fruit
So to moni fouille en tout cas to confirmer. Non, fouille soki ka pas marqué samedi ozala samedi exactement on attend pour na samedi dernier na ba clip na Marc Jacob. Na Marc Jacob. Toi na ba clip déjà na Marc Jacob parce que tu travailles déjà samedi. Oui. Et du coup on comprend qu'il y a des séries parce que Marc Jacob déjà quoi contribuer implicité ce comme on a qu'il y a pas de série mbongo pambo. Et Moutou a contribué vraiment ma casse na musique na mon a partie base. Partie base ouais, à quartier latin. Et à quartier latin na mon a vie la las. Vie la las ouais, à vivre la musique. Exactement na mon a Daddy Wazala na bango pe pas bébé Daddy ouais. Na mon a en tout cas vraiment ils na bango va travailler pour nanga. Ah va travailler pour na yo. Mais moralement, physiquement, courageusement na mon avait nanga Jimmy balobi ve Jimmy Mbonda. Il y a vraiment star fo bunda. Yankewe azana kina. Azonga déjà banda venture oui. Ah ouais, c'est bien. C'est à mon atama star fo bunda fo telema na mon a Junior Wendo. Junior Wendo fula. Afula na mon a Junior Wendo ndepe na mon papa. Exactement. Ah na papa de Fao. Papa de Fao pas encourager nga kutu. Mon général aselenga kutu sport. Ya solo wana. Aselenga sport pour na conférence de presse le 31 mars oyo et du coup papa aselenga sport pour na batbaya. Merci mon général de Fao et dino image yo liboule zanga suka. Vraiment venangai je te porte dans mon cœur. Merci. Continue musala na ovi toi simanayo. Papa mbole. Toi simanayo oza mutu oyo en tout cas osala mingi pour la génération à lelo. Merci mon général. Parce que toi papa a choisi parce que il faut ça là toujours pour la génération à lelo. Parce que toza qui na bango belé ba comment perdre bango au fur et à mesure. Et chaque fois toza na bango il faut te profiter na chaque seconde chaque moment. Et ngaso ina na bango na linga ko rater chaque seconde. Ah oui, c'est bien. Parce que après vanner toza na papa wemba. Même si des fois c'est un peu dur il y a que digérer quoi mais on vit avec ça. Aujourd'hui bazo organise aussi comment soirée à papa wemba pour na liwana webi. Oui na yebi. Et ça bon le 14 mois d'avril là wa et nous avons na Vinef la Garenne. Aujourd'hui bango wana siku mtu apprendre nga adresse mais juste ne ba ka soirée parce que na prendre longtemps na côté na bureau no awa na mono likola ya table na ba fiche. Merci Ali Astar vraiment ningo permettre ngana ya mbolelo na plateau na ngai. Na mutu naza flatter na niveau mon laisse tomber. Merci balanda pendant sangwa Congo Ali Astar yeyo bino batu bebisenga kali Astar zo mona na te abungi mais ayebisi bino cause na ye o abungaki. Na boka batuna ka mutu na. Oh, te promettre de tikilo espace au boka na yo. Te na suka te fona koti sesiko bébé Kaili alinga mingi baboka ne bandeni. Bébé Kaili alinga baboka na kati. Bébé Kaili, ouais vas-y. Bébé Kaili Linda Espagnola. Yeso ko boka bébé Kaili Linda Espagnola. Bébé Kaili Linda Espagnola. Parce que c'est au bois qui était ton côté le bano da boy. Aboyi hein. Merci bébé Kaili Espagnol Linda. Merci vraiment parce que alors pour le biso vraiment moi le basuka na ba Holanda yo na ba fan na yo o ba mesana na yo na ndenge okomi lelo ba mesana ba yeba ki na ndenge wana mais lelo komi pe elongi mususu ba mesana casquette o siko komi nango pesa ba oma bilengi le problème na pesa bilengi na kol ba ka bo mesana parce que ba mesana kaka ndebo pesa nga première tour chance na koma aller à la star na komi la phénomania mona batamoke mais na osenga ka plus bo pesa la phénomania chance la phénomania Ali à la star la phénomania et du coup na 5 vraiment na public na nga na tout le monde oyo a soutenir nga encourager nga oyo a senta ki absence na nga ba déclarer na 5 mois que bo soutenir mingi Ali à la star la phénomania parce que aza vraiment tellement na besoin na bino que et ça les plaisir. Vous êtes déjà producteur? Non, pour l'instant, non, mon manager. Parce que nous avons un manager, mais même, tu vois, objectif, c'est pas vraiment. Est-ce que, pourquoi contacter M. Borel? Kosi mal to manena nzimbu ya bwaka mbongo ya bwaka mbongo kosi mal to manena nzimbu. Na boy na ngate ya bwaka mbongo avec na biso sur la bien makasi mais na musique à lelo et comment ça m'a producteur a commencé à la produire no ya otekele caché. Si ko ngamo na mona passe na ngai ya ça la produit na nga. Oui. Après yo on ka produit fini. Produit fini mais et simbate ngapa na ngai simba na ngote. Mais quand na moment où je souffrir pourquoi contacter était pour non
olingi yo monsi sa yango nalingi nanu d'abord nalakisa bato combien naza na capable tout seul. Oui. Et naza na besoin ya soutien bien sûr. Oui. Ya financier, moralement, physiquement. Mais aboka mbongo kasi. Aboka mbongo bien sûr. Mais pourquoi pas? Merci monsieur Borel Kosi Manto babi bobo sanate le 31 aussi toi la soirée moko il y a monsieur Borel hein. Oh mais ngape le 31 oyo naza na conférence de presse banda 18h tu 19h. Maintenant aussi si conférence de presse on a biso na Paris kuna et pas ya monsieur Borel Kosi Manto. Tozo kende kuna to kende biso to landa ni kana équipe no Borel na conférence de presse. Merci pour l'encabon biso Ali Star moi bambote na baino so balanda kayo poto kabona biso la pesi Clovis Mokonza Tango babi Clovis Mokonza Tango na pesi yo bambote nanga na salure Orsini mama na jardin na salure Cindy mwana suka bazebola na salure Nana Sikra na salure beaucoup naza na bato bile salure mais na salure Dasiva na salure Seda papa na taba ebi taba oyo ezokanga mikolo yo ezaka tabo eza na Noisy-le Sec. Noisy-le Sec. Bah oui. Tu poses adresse ton adresse hein? Ezaka na pont de Bondi. So comme na pont de Bondi au Katisi Prince au mona pizzeria moko eza wana. Au ladine titramonde ke Noisy-le Sec. Au mona pizzeria na face wana babi bolian na bino banta belo ka ko fa ba bombe bosa osala kangele bosala ngele mais taba ya Seda mon papa na taba mon papa na taba babi panza sanga Congo pe foba ya reliant taba poto goûter et puis poto pese lango avec des goûts d'azana déjà ayoki mitindo te badana ndako balia nana posa vraiment elobemela to koleka kuna poto reliant mon taba poto pese la pe panto panza sanga taba ndezalaka vraiment pour la mabanga no sisi natikaka na mutu moko babi matiti mabe poubelle. Matiti mabe poubelle. Wana su komba mutu. Matiti mabe me poubelle lishu kota. Babi ogoka ba komba matiti mabe poubelle. Te rakai, je te sali babi rakai soza a posa net na solo fait monde mais eza ya kuluste mais fobulu kaka rakai. Ya solo wana. Oh mais bi ke bana mai mingi ba oza ba osepela makamaka so bimisa. Trop beta ngo boité. Si. Comprendre mais vela raka zana masola direct masolo kitoko na salaire on dit qu'on da machi babi liko finawe ya ngoyo c'est tout. Merci balanda pala sangwa kongone na la kaibi noka kala kangela mino Ali Star fait c'est no tuningelo moto tuninga te titre album nanga bolimbisa bo comprendre salinga rappel ezaka ba oubli Ali Star to ba titre album na yo titre album nanga eza qui je suis à qui je suis hein. Oh, vraiment qui je suis de ngai nani hein. Oh là là, ngai nani qui je suis. Titre album Ali Star. Est-ce que tout c'est la sortie dans aucun? Normalement sortie dans est prévu pour le 23. Le 23 il y a moi ou normalement. Ah, il y a moi ou hein. Ouais, normalement le 23 vraiment et ko raté selon de tout cela qui na Marc Jacob. Et ko raté. Ce qui est raté le 23, tout chakaka jour moko à l'avance mais jamais raté pour zo mitembele pour na jour wana. Merci en tout cas to koyamba yango na maboko ofungwama to partager to sala oso to sala pona yo parce que to tino nzela moko malheureusement yo changer mo mukenzela mais to lando ka to na to sisi nzela mulai to zana bino ka to lando merci balanda pana sanga Congo wana zaki Ali Star azaki na panda sanga Congo o nda kuna ye webi kaka akomine ko sa boimele mo pe to ebite ba mazalaka akei non on a passé les mois rekile ça la moi bien non rekile na sala ngote parce que nazo ki tembele pour na réfléchir na vie ngai nazalo yenge j'accepte na yebinde nazali mais na joie na vie na ngate c'est bien et une fois je prends mes décisions OK na kei. Merci alobi soka su décision na kenda be liboso zonga simate aza takinga te pardon merci na pe moi so te oh Jésus tanga na boma sado me ko kuma mungwa oh bine Jésus ko tala simate pona boma mboko na boma ngoya mate ya tala kisima ko mungwa vous comprenez kaka azabe lot te alobi kaka akota la simate pas comme mungwa merci balanda pana sanga Congo bambote na ngala ba étoile d'amour top modèle des médias Gisèle Eumba, les véritables diamants. Blandino Sako blanc, babi,
mikolo pe to komi ba lion de la presse babi mouvement sika ba lion de la presse na so bazoya na mbango a danger to zabongo presse so yebi yoka ne le ko changer nzela yango to polémique mais léopard la mine ba si ba tsembeli oh léopard batsembeli ba panza ya kufa mais wana eza problème grave na ba popol mpasula na ba César ngadi sans oublier ba tout d'abord sani lo na eza capital en tout cas na zu aide ya viens nga vraiment César ngadi afongola nga maboko abilanga ali je serai là pour toi na mona pe susu viens biso mon susu sala pe Ya lolo swami. Ya lolo. On t'a dit Rosalana pour nanga c'est le moment maintenant que tu sois là. Ouais. Merci. Quand on est dans le combo on appelle Babi Léopard si bataki mbela kufa. Mais bon Balion a besoin monte en danger. Malheureusement, fallait tout ça dans Balion mais Babi le roi sur Sanin Zela. Moi tout ça. Kaka, pour bon ngape la song matama mwana seki mangambebele zo yinga na kati bo bwaka na kati na to. Bwaka on dit bwaka yo. Mais bwaka la kati mais pas contre mais na to nga kaka. Bon pas ici ali à ça ndimi pour comprendre Ram Sagaya c'est que maramba spécial les abuna na kati. Makambe qui est bien makasi Léopard Mbeli. Les 31 les 30 toi na réunion. Toi na réunion to kuta na biso tout mokili momeroya to kuta na to solo na salle ka pembeni wa. Pour nous avancer Moussala Ngondé Zalaraka. Merci. Balanda Sangwa Congo vraiment soirée Zamoko le 18 mai Mayasika tous en abino longo na espace Venise aux abongo na Sarcelles 30 route de Grolé vraiment tout est habillé so bongo habillé bo contacter Edino Image à part soirée à Mayasika toi sur une soirée romantique ezabongo na Vinef la Garenne et pas maman na biso chana basalo boyebi ya maman so chana pas tolela ya nodi mataba parce tolela aussi vient na papi pepi to zalawana le 21 avril oyo wana tozabongo na wenge européenne wenge union européenne ba ozana biso longo wana soirée za ya maman na biso mimi romantique ça va ina mabe pendant sangwa kongo na ba lion nyonso na biso pendant sangwa kongo na ba lion nyonso ba ozala ensemble vraiment mingi olobeza nango te c'est que ça somme et ça danger Patrick Malovengi Global PM Service merci bino bato soutenir pendant sangwa kongo Karine Kengamu maman sociale continuez toujours à soutenir Edino Image merci à très bientôt check Edino Image moto aleki na image réalité moto pa kokano na image réalité moto pa royame kano na image réalité ata burmani akokate panza sango. Suivez www.panzasangoyakongo.com.